bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Ngonga koki obilo so sepela ka kolanda info lingala journal pour na peuple mbote na bino nyo se peuple na nestero makasi ya ko présenter les bino yango na nestero nyo so to fungola on pour la côté semno nenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoma kibongo mokola mercredi 23 octobre na ville ya Kisangani kuna na province ya Chopo epai wapi ayambama ki makasi pe apesa ki message epai ya population mijo mapasi apesa bino ba détail. Akomaki mokolo ya mercredi 23 octobre na Kisangani na ebandele ya pokwa président ya République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambamaki na esengo na aéroport international ya Bangboka ba notable lokonyonso ba memamaki na gouverneur ya province Paul Lengengola pena ba force active ya mas bazalaki nzinga ya arrogance ba sepelaki ba pesaki mbote na chef ya eleta liboso ya ebele ya bato oyo basanganaki na esika ya poste na centre-ville ya Kisangani, chef ya l'État alobaki pene ya ngonga moko. A s'exprimaki na lingala, président ya République a remercié ki population ya Kisangani po na boyambi bapesaki ye, pe confiance batiaki ye na nzela ya maponami ya mokonzi mboka ya 2023. Na sujet ya guerre ya agression oyo mboka na biso ezo sibir na Est, chef ya l'État a lancé message ya résistance. Tozali na banguna ebele nzinga na biso, botele lokola bosalaki na guerre ya 6 jours ndenge commandant suprême alobaki naza na confiance ya FARDC il faut bazala na makoki ya ko défendre patrie ndenge président Tshisekedi alobaki tokolonga guerre oyo bakoki kokosa bandeko na biso misusu mais bako gagner peuple congolais te ndenge président a conclure infrastructure ezali priorité na biso yango ebandaki na aéroport pe na voirie urbaine pe na misala esengeli koko bandenge président ya république a précisaki. National Sénégal koyeba plénière autorisé pour la prorogation ya état de siège dans la province ya Nord Kivu pe Ituri et Salemaki mercredi 23 octobre na chambre haute ya parlement toujours na Bokambemi ya yemoko président Jean-Michel Sama Lukonde Kege. 84e prorogation ya état de siège na ba province ya Nord Kivu pe Ituri. Rapport ya participation ya délégation oyo bakambamaki et pa ya président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na 149e assemblée générale ya Union interparlementaire na Genève kuna na Suisse pe mise en place ya ba commission permanente après équilibrage. Yangonde ezalaki 3 points oyo ezalaki traité na Sénat mokola mercredi
mercredi 23 octobre 2024 na plénière oyo ezali qui dirigé et pas ya président ya chambre haute ya parlement après défense ya projet ya loi portant autorisation ya 84e prorogation ya état de siège na parti ya République démocratique du Congo oyo vice-ministre ya justice Samuel Mbemba Kabuya a présenté ki yango et pas ya ba sénateur et pas wapi 72 sénateurs sur 73 présents na plénière oyo ba votaki oui moko te a s'opposaki pe moko a s'abstenaki projet ya loi oyo adopté et cause la transmis et pas ya président de la République pour la promulgation nango pe parti mosusu et cause la nouvelle période ya 15 jours na daté ya 23 octobre rapport ya mission ya président ya Sénat na délégation nango mobimba o ezala qui constitué na ba députés nationaux pe sénateurs et ezala qui peut adopter après lecture nango et pas wapi bureau et transmettra ki yango na nzela ya makomi et pas ya ba sénateur pona kosuki sa plénière oyo et se penchaki pe ezala qui adopté na composition ya ba di commission permanente ya Sénat après équilibrage tomoni bongo commission PAJDH ezala qui na 11 membres ETD na 8 membres ECOFIN na 14 membres DSF na 12 membres EDDRNT na 12 membres PIAT na 10 membres. Na masolo ya Assemblée nationale boyeba ke bazalaki na séance plénière mercredi 23 octobre toujours na Bokambemi ya président professeur Vital Kamerhe pona koyeba nini elobama kikuna bolanda compte rendu dango elongo na héritier Mapindemi. Chambre basse du Parlement, Bakoba Kilisusu, misala na bango pour la session parlementaire ya septembre, oyo ezali ko poussa na suka, ba évaluer ki ba séance plénière oyo ezali ba matière moko ba matière importante nyonso ezala ki prévu na calendrier oyo ndenge ebimaki mikolo eleki avant ba séance plénière nyonso euta na kobanda bosimba ke ba eli nationaux ba se penchaki mingi na deux matières projet ya loi oyo ezali ko autoriser état de siège na province ya Ituri pe na province ya Nord Kivu boye balobela ki pe lisusu mobeko oyo ezali ko autoriser ratification ya République démocratique du Congo na accord oyo ezali ko lobela création ya agence ya facilitation ya transport en transit corridor ya lobito oyo ezali ki signé na Angola le 27 janvier 2023 bosimba ke nyonso eyaki epai ya vice premier ministre nyonso elomaki epai ya vice ministre ya justice représentant ya vice premier ministre oyo azana ba attribution ya transport bosimba ke projet ya loi oyo ezali ko concerner mingi RDC Angola Zambie pona objectif oyo we institution ya ba facilité juridique pe administrative et ko aider circulation ya bato elongo na biloko na bango ko fournir itinéraire moko ya malonga pona ko libérer ba potentiel ya région pona lobito na Angola ti na nord-ouest ya Zambie ko leka na République démocratique du Congo demande d'autorisation et ratification oyo et cela qui débat na kati ya Assemblée nationale après l'éclaircissement oyo memamaki et pas ya vice ministre de la justice Samuel Mbemba a réagi ça qui n'a pas question toute intervention et belé ya ba députés nationaux tableau similaire examen ya projet à loi ou ya prorogation ya état de siège na Nord Kivu pe na Ituri et cela qui instauré depuis 3 ans mobimba intervention ba élus nationaux et talisa qui demande ya évaluation et zali bongo ko sengama boye plénière a sollicité qui na gouvernement ba na ko communiquer ba mesure ya assouplissement ndenge zala qui décider na conseil des ministres pour na ko permettre lever ya ba équivoque mosusu boye na capacité na ya que concilier ba point de vue numéro 1 ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe a rappelé ki na moto moko matière ou ezali examen ezali kotalisa urgence ya évaluation président ya assemblée nationale a komisaki courage ya vice ministre ya justice Samuel Mbemba pe a reconnaîtra ki pertinence ya intervention ya bato nyonso na ndenge balobaki pe qualité ya débat oyo esalemaki bosimba ke na plénière oyo président ya assemblée nationale professeur Vital Kamerhe a levaki équivoque pour na dossier ya 513 députés oyo bazali rémunéré na budget ya l'état boye etalisaki ke makambo yango ezali kobama mingi na ba réseaux sociaux après prorogation ya état de siège pour na 84e fois mbala oyo tokomi na évaluation ya mesure oyo ekofungola nzela na plénière baye bana ko décider pe ko se lancer na makambo yango kaka na masola
chambre basse ya parlement bosimba qui est président et assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe ayamba ki mokola mercredi 23 octobre na cabinet na ye ya mosala délégation syndicale ya ba professionnel ya santé oyo bakambama ki epa ya docteur John Senga Luamba oyo azali bongo secrétaire général ya Sinamed oyo azali ki accompagné na deux députés nationaux bayaki kosenga amélioration ya ba conditions na bango na budget 2025. Héritier Mapinde m'a pas de détails. Depuis le dépôt ya projet ya loi de finances 2025, na premier ministre Judith Suminwa Tuluka, bureau ya président ya Assemblée nationale, ezali koyamba tango nyonso ba visite ba syndicaliste ba différents secteurs ya mboka, oyo bazali koya pona ko plaider na oyo etali amélioration ya ba conditions sociales na bango oyo ekozala kalate soumis na débat na plénière. Ezali ka ya mercredi 23 octobre 2024, professeur Vital Kamerhe ayamba ki délégation syndicale ya ba professionnels ya santé bakambamaki na docteur John Senga Luamba, secrétaire général ya Sinamed, azalaki assisté na deux députés nationaux, Eteni Longondo pe Jean-Jacques Mbungani, balaki composé na ba délégué ya ba syndicat ba médecins, ba infirmiers, ba chirurgiens, oyo bazali pe ba dentiste, boye ba administratif pe ba tonyonso bazali ba professionnel ya santé, délégation syndicale oyo eyaki ko solliciter appui to ya autorité budgétaire pour na ko améliorer ba conditions to ba rémunération na bango na oyo etali na domaine na bango baïba na ko vivre na mosala oyo bazali ko sala ba constater que dégradation ba conditions socio-professionnelles ezali vraiment malamu te bango bazali ko vivre na situation moko ya malonga te. Délégation ba professionnel ya santé ba sengi na chambre basse ya parlement ayeba na ko examiner na ndenge ya malamu ba résolution to ba échange ya bibwa ezali kaka ko intégrer ba corps infirmier to ba avantage mususu ezala ki décider na ngambo ya gouvernement te kasi ko améliorer pe ba rémunération ya ba professionnel nyonso ya secteur ya santé. Président Vital Kamerhe numéro 1 ya chambre basse ya parlement alobi asadere na ba revendication na bango délégation ba professionnel de santé boye asengi na bango ba corps médical nyonso esengeli ba na kozala bien entretenu pour na couverture ya santé universelle et ba na kosalema na ndenge ya malamu na mboka mobimba selon volonté ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo asengi na chaque syndicat. Boye président Vital Kamerhe asengi na chaque syndicat ba délégué ba participant na bango na ba travaux ya commission ECOFIN pour na examen ya projet ya loi de finances 2025 oyo ezali kosalema na hôtel Béatrice na Kinshasa. Professeur Vital Kamerhe a promettre à quoi accorder attention na ye pour que ba délégation syndicale mususu ba na kotinda pe batuna ECOFIN. Premier ministre Judith Suminwa a profité qui na séjour na ekuna na Bruxelles pour na kobeta masolo na ba représentant ya ba association ya ba congolais kuna na Belgique Nathalie Kaila Kapenda Héritier Mapindemi. Premier ministre Judith Suminwa a profité qui na séjour na ye na Bruxelles pour na kobeta masolo na ba représentant ya ba association ya ba congolais kuna na Belgique. Présence et ma contribution à ma diaspora congolaise na Belgique ezala kibongo etamaki liboso Judith Suminwa atalisa ki volonté à intégrer ba préoccupation na bango nyonso pour na politique publique ya RDC. Alobi atika Belgique lelo 27 ans azali ko penser 27 ans oyo à se retrouver le sukuna en tant que premier ministre. Ezali elo komoko ya litomba kasi alobi bato mosusu bazali koloba ezali honneur kasi ezali pe fierté pour na ye ezali responsabilité à makasi azali ko compter na apport ya bato oyo bavandi na Belgique pour na koyede mingi penza na makanisi na bango eye bana koyokana ba congolais ya diaspora ya Belgique bango bakumisi makanisi ya premier ministre ndenge azwaki pour na kokutana na bango ba artiste balobi bazali prêt pour na kozonga na mboka komema contribution na bango. Premier ministre alobi présence na ye awa na Belgique ezali kotalisa ke azana souci ya kozoba contribution na bango pour na développement ya mboka bango nyonso pe kuna balobi ke bako contribuer pour na mboka na biso République démocratique du Congo. Boye ba échange oyo ezalaki vraiment na ndenge ya malamu ba préciser ke expérience na bango nyonso oyo bazwi bango bazali prêt pour na kozonga na mboka bosimba ke journée esukaki na réunion elongo na ba diplomate congolais et pa wapi bango ba partager ki ba attente ba désir na bango pour na avenir moko ya malonga ya mboka. Premier ministre ayoka ki bango na ndenge ya malamu ba suggestion na bango pe a témoigner
qui engagement nae envers communauté congolaise kuna na mikili ya bapaya. Bosimba ke chef ya gouvernement alobi dialogue ezali ya kofungwa mapo na koyoka pe kotonga mboka na biso na ndenge ya malamu. Ba promotion ya dialogue oyo ezali instrument moko ya malonga po na kokolisa kimia pe cohésion nationale pe participation citoyenne yango ezali bongo ko constituer ba principe directeur oyo ezali ko guider action ya gouvernement souminwa. Quand on la primature au Sénégal, que première ministre Judith Suminwa a mené une série de audience dans l'ambassade de la RDC avant Antika Belgique, que journée oyo ezala qui marqué na ba échange elongo na ba représentant européen pe ba membre ya communauté congolaise kuna na Belgique. Lundi 21 octobre 2024, Premier ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a mené une série d'audiences dans l'ambassade de la RDC avant Atika Bongo Belgique, journée où Ezala qui marqué dans l'échange de Makassi et le monde des représentants européens et des membres de la communauté congolaise kuna na Belgique. Judith Suminwa a bêta qui masolo na jita Irpilenen Oyo Azali commissaire européen na makambo etali partenariat internationaux accent mingi et na renforcement de la relation entre RDC et Union européenne. Mingi na ba domaine ya électricité, infrastructure, pe focus ya corridor, pe ya lobito, où ils allaient considérer le projet moko ya malonga pour na komatisa économie ya région. Discussion oyo et permettra ki pour na kosala projet ya électrification ya RDC pour na développement économique ya mboka. Importance de l'infrastructure pour na bien-être ya ba congolais nyonso. Balobela ki pe situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo et pas wapi RDC azali bongo agressé et pas ya Rwanda na nzela ba M23. Diversification ya économie congolaise yango ezala ki pe na centre ya masolo to ya création ba emploi ya bilenge. Judith Suminwa atalisaki litomba ya ko développer ba secteur oyo pour na ko réduire dépendance na ba ressources naturelles. Bosimba ke sujet mosusu ya makasi ezala ki bongo mise en place ya système ya certification ya origine minérée mingi penza na lumière ya accord controversé oyo ezali signé entre Commission européenne et Longona Rwanda pour na exploitation ba minéraux, alors que Occident ezali bongo critiqué pour na silence na ye liboso ya pillage ba ressources minières ya RDC. Pillage oyo na est ya RDC ezali favorisé na agression ya Rwanda oyo azali bongo kosonga mouvement terroriste ya ba M23. Comité a suivi, ya paye, ya ba agent, ya fonctionnaire, ya l'État, bazala ki bongo la réunion mardi 22 octobre et pas yuwa, puis ba lobela ki makambo etali bongo ba paye, ya ba fonctionnaire, bolanda ba détail. Et Salemaki mardi 22 octobre 2024, comité a suivi ya paye ya ba agent pe fonctionnaire ya l'État. Bango basangana ki pona ko évaluer processus ya paye ya dernier trimestre ya année 2024, particulièrement pona mois ya octobre 2024. Exceptionnellement ya ba mois précédent processus ya traitement oyo ezwaki ebele ya bangonga à cause ya volume important ya nouvelle action autorisée pe ba multiple mise en jour ya ko intégrer na système pona Yannick Issa Sindelo oyo azali bongo président intérimaire ya comité ya suivi ya paye ya ba agent pe fonctionnaire ya l'État ye atali sindenge ezalaki question au cours ya réunion restreinte oyo ya ba gestionnaire ya personnel ya l'État ya ko évaluer projet enregistré na traitement ya paye pe ya kozwa ba disposition pratique pona ko résorber retard oyo ezali déjà enregistré pona ye a rassurer lancement ya ba opération ya paye pona 3 secteurs ndakisa ya Dinakope, police nationale congolaise pe ba FRDC yango ekosalema avant fin ya poso oyo na yango ba effort ezali déjà kosalema makasi pona ba meka ndenge nini clôture ya paye esalema et pa ya ba agent pe fonctionnaire ya l'État d'ici fin ya semaine oyo ezali koya. Par ailleurs, Yannick a rassuré que nyonso emitiami na mosala po ete badele oyo ba annoncé ezala solo tenu pona ba prochain mois pepe yo est retrouvé sens nango normal ya kofutama elongo na échéance oyo ezali prévu déjà na mois ya novembre 2024. Papa ba maman bandeko lelo ezalaki beaucoup tani ya bandeko oyo tosala na bango makambo oyo etali kolanda
kofuti ba fonctionnaire lelo tokutanaki mpona kotala ndenge nini makambo yango ezo ko évoluer pamba te na ndenge bainstruction epesamaki na bakonzi ya kolandela makambo ya kofuta basali ya l'État au plus tard le 28 ya mois mais comme toza na ebandeli ya trimestre et que paye esalemaka trimestriellement par rapport à liquidation lelo esengelaki na biso tokutana mpona totala processus yango ezokende ndenge nini comme toza déjà na mwa retard oyo toenregistré maintenant tozotala na baninga comment est-ce que tokoki koréduire retard wana pour que pamba te ekozala mpasi totenir délai ya le 28 wana mais badisposition nyonso eza prise pour que glissement esalema mpena mingi te mais toza korassurer na bandeko nyonso surtout oyo baza basali ya l'État que à partir ya 100 ans ezolanda makambo nyonso tu ekozonga la normale, c'est-à-dire que paye esalema avant que 100 ans esila vendredi oyo ezolanda tokokutana na bandeko oyo bafutaka eza babanque et puis na baopérateur mosusu mpona kotala ensemble na bango comment est-ce que tokoki kosala lomango pour que bandeko na biso nyonso tu oyo bazelaka lifuta ya l'État basila kozwa yango na ntango oyo esengeli. Oza na posta ya kobeta GDV loterie boyebake place eza se moko na baextension nyonso tu ya Eric Mwamba Nathalie Kaila Kapenda pesi bino badetai Deko ya Kongo Kinshasa ya kelanga yena koyo Malembe GDV loterie édition 2026 esi ebandi na ville ya Kinshasa mobimba asuwa esi efungwami yaka kobeta GDV loterie epai ya baprofessionnel na masolo etali GDV loterie awa na baagence de voyage Eric Travel epai ya Nzambe Koko Yaya Jalaludin Mohamed ADG Eric Mwamba Nzambe na masolo ya GDV loterie na Kinshasa mobimba obiso awa erataka te plus de 2500 gagnants babimaka awa Kinshasa mobimba eyebi mise en charge assurée accompagnement pe au voyager okei mboka ya oncle Sam famille d'accueil assurée na baeta nyonso ya mboka ya États-Unis année oyo bavantage ezali ebele et surtout ce que vous gagnez tala yaka na Eric Travel bakokanga yo photo kitoko na banorme o awa na Eric Travel bazali baprofessionnel na makambo etali photo pe traitement ya kosambeza te. Adresse na commune Limete 11e rue industrielle numéro 119 na entrée ya INPP kaka na immeuble Somida Oza Mobimba na commune ya Kalamu sur avenue Victoire numéro A20 bongo na commune ya Ngaliema na UPN sur avenue Marine référence église de la Borne na commune ya Masina sur boulevard Lumumba en face ya entrée Kimbuta okokuta biso wana na ba chance de voyage Eric Travel awa eratakate un coup une flamme méga okokangama Eric Travel ayo pardon na ba innovation oza na posta ya koluka esika ya kopema boyebake Flat Hotel Boss Petit Junior ebongisami mpo na bino kuta bango na commune ya Kalamu Héritier Mapinde Miladilando Yasika eye na ville ya Kinshasa nini yango eye yoka bien Flat Hotel Petit Junior eye na makambo ya sika confort ya nyama yo motu olukaka esika kitoko ya kopema na ba condition ekuba sans makelele sans ngungi sans molunge luka Flat Hotel Petit Junior yo outi na Europe Amérique, ba pays mususu ya Afrique topé na ba province ya République démocratique du Congo et sika ezase moko ya mwana mboka Petit Junior les boss oyo atonda lumière mwana muke na bangenge na ye yoka Flat Hotel Petit Junior ezwami na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue de Ruma numéro 25 awa outi okuti ba chambre ya kitoko confort ya kosakana te ezali bien équipé ba congélateur na kati climatisation bien en place ezali kopesa mon pépé net kaka oza na Cape Town na Afrique du Sud ba téléviseur ya malonga ba douche ya kitoko mai ezali komatati likolo et bongo connexion wifi 24h sur 24 on naviguer pe olembi olobi
Flat Hotel Petit Junior nde mosungi ya ba Congolais. Et soki wana te pour la fête ya mariage, ba concert, ba fête ya anniversaire, ba réunion to ba conférence ya ndenge na ndenge, Flat Hotel Petit Junior abongiseli bino salle moko ya kitoko pe ya mobange na ba norme nyonso na ba prix moko imbattable pe terrasse ya kitoko ya malonga ezali wana na Pointe. Likambo eteli ba coupure ya courant. Bosana lala pongi ya ba bébé mobange na groupe électrogène Pempa 9 ezwami wana elongwe ba panneau solaire yango ezali pona kotia ba client nyonso à l'aise. Trouvez bien ba client nyonso bazala à l'aise. Olingi ba renseignement mususu benga na numéro oyo ezwami na écran na bino. Outi bisika nyonso esika se moko ya kosepela, esika se moko ya plaisir, esika se moko okozala à l'aise. Flat Hotel Petit Junior ya Boss Lumière ezali wana pona kosepelisa bino. Bongo likambo etali sécurité kobanga te nyonso ezali bien assuré. Flat Hotel Petit Junior esengo eye na ville ya Kinshasa boko sepela neti nanu bosepela te. Bongo loba toyoka kite yango wana. Olingara kolata basapatu ya qualité place eza semoko na 7e mairie limité epa ya Papa Griffe et Gantingi héritier Mapindemi. Papa sinangai eutako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko, sa père d'état, mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe, Cocobar de la Sab. Asali esika pona ba Congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko, sandal, lipapa, ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griffe. Boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griffe yende azali kosala yango. Kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso. Na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga ngo mutu nyonso akota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel ariketaka ngo Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye. Alors ça, on les gamondele. Et puis les autres diraient, mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yété? Na ebita bande onanga. Botu na peut-être bango na ebaraté na salanine na zanga pe politicien té artiste kaka. Mais je ça la marato. Donc les arabes on a informer le sous maman la biso Judith Yozali maman excellence premier ministre. Voilà. Au na pouvoir, au Koutanga Nazara Papa Griffe, n'est pas son excellence, monsieur le président de la République Fatih Béton. Il n'y a pas à Koutanga déjà Nazara Papa Griffe, artiste coordonné. Mais naïe baraté, pourquoi Nazanga soutient? Pourquoi vous soutenez Angati? Nous devons combattre les Chinois, nous combattre les expatriés, nous combattre les Turcs, pour que les Congolais soient bien à faux prix et puis durable. Aux en manifestation. Ozana fête moko songolo o libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo o lia batutu na fête et le moko durable eza la chaussure eza la sandale eza la ceinture eza la sac pour eza cordonnerie na maroquinerie ata chaussure le ko bolit le ko la ilk oye na dimna le ko le moro na dimna le ko le moro ata eza le ko le moro na comme sango le ko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga. Adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pamba te batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Tozan na communiqué nécrologique moko awa bolanda lecture nango. Famille Pindi, maman Mawete Pindi,
bazana mawa ya kuebisa na bandeko baninga pe baeba na bango nyonso liwa ya mama leki pe yaya na bango Marie-Louise Pindeluzolo oyo akufaki le 21 octobre 2024 na clinique Ngaliema. Boye programme ya matanga ezali boye dimanche 27 octobre 2024 veillée mortuaire ekosalema na salle Mpova oyo ezwami na route Elengesa mingi penza na avenue Nyangara na quartier Kimbangu D na commune ya Kalamu. Lundi 28 octobre 2024 nde levée ya corps ekosalema na morgue Kimbuta ya commune ya Ngiringiri pe bokundami ekosalema na cimetière sans fil avant mitendi na commune ya Mongafula. Bongo na sima bain de consolation ekopesama toujours na salle Mpova na route Elengesa. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka mama Marie-Louise Pindeluzolo. Communiqué oyo ezali signé po na libota Mawete Pindi Emily. Et on est ici la kate info lingala journal ya peuple pona peuple yango ekomi na suke peuple na zaki na esengo makasi ya représenter les bino yango soko sepela ki na ngombo pesa. Merci na Nathalie Kaila Kapenda wa kumbela ki disi papa azaki assister et pa ya Midjo mabasi na sima caméra tozala ki bongo na Igor Ntingi montage sima maki na Fabrice Lundombi journal ya peuple pona peuple zaka supervisé et pa héritier mapine mbande ku boti kala malam. Au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye dokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akandela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci ya ko soutenir pe ko tombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo e ye po na ko pesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na ko pesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.